Nous allons lire Psaume 111, verset 1 à 5. Psaume 111, verset 1 à 5. Nous allons lire Exode 20, 1 à 7. Et nous allons lire Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 14 à 20. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 14 à 20. Mais ce que nous avons dans le verset 9, verset 8. Dans le verset 8, il y a un mais ngai nakutana na Acte chapitre 8 verset 14 à 20. Deuxième vidéo na ndiki tukana tsinzani kwa maleo tokutana mkanda ya Luc chapitre 7 verset 1 à 6. Luc chapitre 7 verset 1 à 6. Verset 14 à 20. Ok, vous bandez soit dans le verset 4, si dans 20, vous pouvez continuer pour comprendre l'histoire bien beau. Luc chapitre 7, verset 1 à 6. Luc chapitre 7, verset 1 à 6. J'espère que ce morceau, tout de suite déjà au chapitre 1 mot. On va dire dans Acte chapitre 8, verset 14 à 20. Dans combat tatama pe tatama le monsanti. Verset 14. Awa batoma o bazalaki na Jérusalem bayoki ete bato ya Samarie bayambi maloba ya Nzambe batindeli bango Pierre na Yohane. Tango bango bakomi kuna baboneli Nzambe po bato ya Samarie bazwa molimo mosantu. Pambate molimo mosantu atiaki nano ata mutu moko na bango te. Bazwaki bobele batisimu na kombo ya nkolo Yesu. Bongo Pierre na Yohani bati. Awa ndete kotirer attention na verset 18. Awa Simon amoni ete bazwi molimo mosantu. Tango Pierre ani batiaki bango maboko alaki bantoma mbongo alobi opesa ngai mpe nguya oyo po soki natili mutu maboko azwa molimo mosantu. Verset 20. Kasi Pierre azongiseli ye kende kokufa yo na mbongo na yo. Okalisi ete okoki kosomba likabo ya Nzambe na mbongo. Nazongeli verset 20. Kasi Pierre azongiseli ye kende kokufa yo na mbongo na yo. Okalisi ete okoki kosomba likabo ya Nzambe na mbongo. Na Luc chapitre 7 verset 1 à 5. Mutu alika molobi ete Yesu abikisi mosali ya mokonzi ya basoda. Yesu abikisi mosali ya mokonzi ya basoda. Tango Yesu asisi koloba na bantoma makambo nyonso wana akei na Kafarnaum. Kuna mokonzi moko ya basoda ya Rome azalaki na mosali na ye moko. Yesu atindi bambuta mutu mosusu ya bayuda po bakende kobondela ye ete aya kobikisa mosali na ye. Awa bakomi epai ya Yesu pe babandi kobondela ye balobi ya solo mutu oyo atindi biso azali mutu malamu. Ebongi osalisa ye alingaka ekolo na biso azali kutu ezali kutu ye moto atongisaki ndako
na biso ya lisanga bongo Yesu. Amen. Tobondela nakumulisa chakuli tata mape tata mwema sanji ni papa silokili papa lelo ngana papa ngira kuntima bino basatu tata mape tata mwema sanji tata mama Tokomi 13h 25 sur 25 minutes les lobbies tout ça c'est ça le to yindi lona na ensemble kuzungumza nasi ndenge mama boserea kwa katoya kusitishaji kupesa badoliasi na biso kupesa bapasi na biso epai na nzambe wa biso tuyaka na ndaka nzambe kwa kuzwa stress tuyaka na ndaka nzambe awa uti musika mtu transport musika tunakuzana to tireti silba mental non tuyaka ni kuzwa kile uyoka sango malamu ya kolo na biso Yesu Kristo, sango malamu ya tata Simon Kimbangu, sango malamu ya mama Mwilu, sango malamu ya bamvuala, sango malamu ya tata Simon Kimbangu kia kidelo. Ozala na Mungu te tuye utosenga tuswa tulela na mtu sana kaposi kwa mama na dai tata basi ni bade kunanga kilege basi ni mbali tu sana kaposi ba différent no biso tika kango to bwa kisango tuya tufana na kimya lelo ndege tutangi na kusoma samonzi batata ba mama bade kunanga kilege basi ni mbali ba oyo bozali na version française Psaume 111. Et le Bible. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans les réunions. Dans la réunion des hommes voix et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par ceux qui les aiment, recherchées par ceux qui les aiment, recherchées. Verset 1, la mi-vallée, recherchée par ceux qui les aiment. Ba eve tata nzambe ezali minye recherche koluka kuyeba bikamwa makambo ya nzambe oyo asala koluka kuyeba makambo ya papa Simon Kimbangu oyo asala banda 21 10:51 koluka kuyeba makambo ya bamvwala papa Kisolokele papa Dialungana papa Diangenda Kutima makambo basala ya bonsoto ya molimo papa Diangenda Kutima asengaki pe ateyaki abi ba jeune batata mama to sala recherche siko to sala recherche po ete toyeba bonene ya bambwala toyeba bonene ya tata Simon Kimbangu. Histoire ya papa Simon Kimbangu mingi ekomangi na balivre mingi ezali oral bamasolo oyoki bapeti lisolo na ntango wana ezalaka boye papa Diangenda asalaka boye lelo papa Simon Kimbangu kiangani denema atunaki bandimi na Kisasa alobi papa Diangenda akendaki na Suisse bakendaki na papa Lisiel Utadila bakendaki na papa Pasteur Mundosa ezali na papa mususu na kubosani komona ye bayaki na Suisse bayaki na conférence moko papa Simon Kimbangu kiangani atuni alobi papa Diangenda tant bazali kopesa bango mbongo ya restaurant bakili kolia papa Diangenda bale kobomba mbongo
sikoyo tata moko pasteur Mundosa aye ko remarquer que papa zoliati atuni papa Diangenda, papa pourquoi tu ne manges pas parce que ça peut son bongo potolia yo zoliati papa Diangenda zoliseli ya lobi ngai na kinekulia na mokoto kinekulia papa wana pasteur wana oh papa yo kinekulia yembe papa wana asengi papa ngapi na ngina kinekulia papa Mundosa pasteur Mundosa azali pasteur azalaka pasteur ya Mbanza Ngungu papa Diangenda asali libondeli tata wana akei na Mbanza Ngungu akei okuta mwasi na ye azali kolamba alie tango ale sikongonga kozonga papa Diangenda yebisaki ndenge okindeki kozonga formule nini oyo papa Diangenda alakisaki papa pasteur wana po tango akindeki pe papa Diangenda bondelaki akei et bon tango wakozonga papa wana aitilizaki formule nini po azonga tout ça la recherche balobi tout ça la recherche solo batata ba mama ba jeune toujours yekwa makambo ya kukamwa oyo Nzambe asalaki oyo papa Simon Kimbangu asalaki mingi ezali na mikanda tango papa Simon Kimbangu kiangani abeti lisolo wana na yeko kanisa na bibala natanga buku moko ekoma papa na biso papa pasteur lycée Lutatila Ndalazafwa buku wana ezeka buku moke rayon de l'espoir akoma makambo wana akoma yango ndenge bayaka voyage na papa Diangenda est-ce que mingi kati na biso tosalaka recherche po toyeba famille ya tata wana tokende kotuna ye malgré papa yango asi akufa mwasi ya papa pasteur Mundosa wana est-ce que azali est-ce que tokoki kokende kopusa na pembeni na ye totuna ye mama ye est-ce que ya solo mobali na yo bakendaki na papa Diangenda na tango wana azongaka est-ce que ça ya solo omona ye ineta mais tozowela kaka makambo mosusu mais bambi tosala recherche ya nzoto ya molimo mais na recherche oyo batindi biso tosala bandeko na nga bagene tokeba tozala dupe te ou bien bakosa biso te pamba te na ntango tokokutana na makambo ozosala barecherche ozotanga bamikanda ezali na mikanda mosusu kotanga yango te bakoya koinisie yo na ndenge ya makambo mabe yo kanisi ete nazosala recherche na ndenge ya bolamu nayeba makambo ya kokamwa ya papa Simon Kimbangu makambo ya kokamwa bamvwala misatu nzoka nde bazali koinisie yo na makambo mosusu balivre ebele ya initiation ya makambo na mabe ezali ebele mais esengeli koyeba yango soki bapresente oyo livre wana lobanatanga livre oyo ti papa Solokele asalaki makambo ya kokamwa na ntiela ti kuna na bafrere asalaki makambo ebele mingi ekomama mingi mpe ezali kohana na basolo topusa na pembeni ya bango totuna bango ejour natuni papa Selo Munzei papa na biso bokasika natuni papa kuna na ntiela kuna ozosalisa bana na koencadre baorphelin est-ce que na biro wana ya papa Solokele bale kosalela nini ezalaka kuna si le pas spirituel atangi ngai ya seki o papa pasteur ndenge nini otungi ngai likambo oyo nabi balobi tosala barecherche nabi makambo kokambo eza kuna
papa soki na komela biso bomengo ya solo besengeli koyeba sengeli kotuna makambo kokama o papa soki azalaki kaka na nzela o papa soki azalaki boye tozali kaka alele na lele nde batata bamama bilenge basi mibale bajene somo oyo totangi ya kokumisa nzambe ya koyeba makambo oyo ya minene nzambe asala papa simoki mbango asala mais ezali oral ezali na babuku balivre mais balivre wana segeli koluka yango histoire mosusu toyebi ete papa simoki eza solo balivre ezali babuku ezali totanga batata bamama babuku ya solo balivre ya solo mais nakoyebisa bandeko na ngai bajeune bilenge nakotangela bino babuku balivre oyo soki okutani na yango kosomba te kotanga yango te bakoya koinisie yo na makambo ya mabe balivre yango ezali mwa mingi mais nazwaki quelques livre yango ya liboso koki kokutana oyo bakomaka les grands grimoire so grimoire eza balivre moko ezala na babibliothèque ya bacatholique les grands grimoire komeka te ya livre mosusu la clé des psaumes kabbalistiques livre wana soki okutani yango kostanga te kosomba te la clé des psaumes kabbalistiques, la sagesse de la Kabbale, Pentacle de Saint-Jean, ba livre oyo, ba mama nangai, ba tata, bilenge basi, mibali, nazali kotanga, pona pesa bino mayele. Mengi bakokosa, papa dengina lobaki tout ça la recherche, au monde livre oyo, tanga yango, pour tout ça la recherche, keba. Livre mususu christianisme céleste le répertoire des anges ou bien oracle des anges, les grands secrets des anges, paracle de Grégoire le Grand, les credos, l'ordre des enseignés, parchemin diabolique, interprétation apocalyptique des anges, paracle des rois Salomon, paracle de Jean-Baptiste, Pentacle de Pie 12, l'ordre de Melchisedec, ba livre wana eza ebele komeka kotanga te, surtout bana na biso ba jeune to meka kotanga te ba livre ya papa Simoki Mbango ya histoire ya bavana misato ezali ebele oyo ekofortifier kondima na biso ekopesa biso basekeli ya lingomba ezali po tolingi toyeba bonzambe ya bavana bonzambe ya papa Simoki Mbango na yango somo oyo totangi na verset 2 wana po mingi tozoluka ata bamama ata batata tozoluka toyeba makambo ya minene oyo nzambe asala oui tozoluka toyeba recherche ndenge papa diangi na ntina tosala recherche exemple tomoni papa wabelaki abimiseli biso écriture mandombe mais toyekola yango ezali recherche makambo ezali ebele na biso toleki Simoki Mbango ya bango wana misato papa Simoki Mbango alobi 5e génération ezaki mais na 4e génération bazali koinsister totanga mibeko zomi oyo totangi na Exode 20 les 12 préceptes de l'église ekindaka nzela moko po ba 12 préceptes ya l'église kimangiste mingi tozali konéglige yango parce que batangaka yango lisusu te toyoka yango kaka rare so na ntango ya bateme yokomona batangeli biso les 12 préceptes de l'église nzoka nde esengeli koyeba komémorize yango mibeko oyo tozali kotanga bazali kopesa biso yango mikolo na mikolo ezali fardeau te. Ce n'est pas un fardeau.
mingi tozomona lokola bazali koétouffe biso, bazali kotia biso contre mire. Mibeko yango, mibeko, c'est quoi? Ozonga mibeko, osala mondinde. Non, ezali mpona koétouffe biso te batata bamama bajeune. C'est pour notre bien. Ezali tokolamaka na kimia, tokotambola na kimia. Mais soki tosimbi yango te, pasi na biso moko. Mibeko nyonso ezali malamu, mibeko nyonso ezali ya kokoka. Tomekola yango. Tomonaka yango lokola fardeau te. Non, malgré papa dangi nalobaka ete nayebi ete ezali pasi, kasi bosala effort bana na ngai mpona kolongola mokili pasi. Pasi eza na mokili batata bamama, pasi eza na mokili. Na yango mibeko oyo bazali kopesa biso, batengeli biso nyonso ezali ya minene, nyonso ezali kitoko, epesaka pongi malamu, epesaka santé malamu, epesaka nyonso. Mais soki tolingi yango te, yango tomona nango lokola pasi, fardeau, parce que olingi mibeko te. Mais soki moto alingi mibeko osali yango, okozala pepele. Na kati ya mibeko, nakolobela mobeko commandement oyo ezali koloba kokosela moninga makambo te, kokosela moninga makambo te batata bamama. Likambo oyo omonaki te, ozalaki te, balobi ye, oyokaki ye, fulani asali boye. Soki omonaki te, ozalaki te, kokonfirme likambo te oyo oyebeli ntina te. Totika kokosela baninga makambo, toyekola koverifie likambo. Papa Dialungana apesa mayele mpona kokimisa bato ya lokuta. Papa Dialungana kiangani kolo na biso Yesu Kristo apesa mayele abiso mutu aye na rapport oyebi balobaki yo yoki après benga mutu wana kutanisa bango mibale oyo bakoseli ye bengi na oyo aye na rapport ovandisi bango mama mutu wana ye oyo zongela likambo olobaki boye zongela yango mutu wana akozongela lisusu te, akokima libela. Tala stratégie papa Dialungana apesaki mpona kokimisa bato ya lokuta. Balobi mutu ayokaka litoi moko ti, koyoka litoi moko te, yoka matoi mibale. Donc moninga ye alobi bengi moninga ovérifie likambo batata bamama kimongiste bajeune. Mpona nini tozali kobomana boye? Mpona nini tozali kotungisana boye? Kokosela moninga likambo pozwa nini? Na yango tosala effort tobatelaka mibeko. Mama, tata, likambo oyo oyebeli yango ndenge nini? Nazalaki te, nayebi yango te. Nayebi yango te. Kozala temwa likambo ya mabe te. Papa, omonaki? Nazalaki namonaki te. Nayokaki pe te, nayebi. Soki mutu ayeli yo rapport batata bamama, oyebi yo tuna ye, ozalaki? Omonaki? Oyebi papa wana, mama wana, asali boy, yo pe tuna ye, ozalaki? Tu étais là? Tu as vu? Ote nayoki balobi. Tango yoki nayoki balobi. Zabe yango bwakisa ezana kuta. Etourmenté yoti. Na yango na mibeko toleki batata bamama tolinga mibeko tosepela na yango azali bolamu na biso tokolala na kimia tokolamuka na kimia tokotambola na kimia. Mais tant tozana mibeko te tozali na makambo ya songi koyoka ka makambo okolala pe na kimia te.
bandoto kaka ya mabe ozali kozwa kaka bandoto ya mabe parce que na mutu na yo na makanisi na yo aussi otondisi kaka makambo ya mabe ya lokuta. Ndenge nini Molimo Santo akoya kopesa yo bandoto ya kitoko? Tika makambo wana tubela. Tolandi mukanda ya mibale to mukanda ya misatu oyo totangaki na mukanda ya Luc. Mukanda ya Luc lisolo oyo batata ba mama nazwi yango na tina ya batu oyo bakanisaka ete nguye ya Molimo basombaka yango. Non, la force spirituelle, on n'achète pas ça. Basombaka yango na mongo te, yango nazwi lisolo oyo balobi awa tango Saul azali konyokola andimi akolo na biso Yesu Kristo na Jérusalem, bapaganganaki bakimaki région mosusu na baprovince mosusu. Mais esika babiso bakimelaki toyoki lisolo ya Philippe, Thomas Philippe, apôtre Philippe, ye akimaki na Samarie. Tango akimi na Samarie akimi kovanda te akimo kotea bazasala mpona Yesu Kristo. Bani bazwi bayambisa mwakolo na biso Yesu Kristo, bambuta na Jérusalem, basali délégation, batindi délégation wana ya Pierre na Yohani, Pierre na Jean, balobi bino ba délégué bokende botala batu wana. Sikoyo tango bakomi kuna babondeli batieli bandimi maboko, bandimi pe bazwi nguya ya Molimo Santo. Sikoyo ezalaki na tata moko, un magicien, ndenge nalobaki totanga nano liboso kuna na verset 4, bamina na verset 4. Tata wana kombo na ye papa Bonas, nalobi ka kombo papa Simon. C'était un magicien, bati Simon. Ce n'est pas notre papa Simon Kimbangu. Non. Il y a trop de Simon. Kombo Simon, ils allaient non commun. Ils allaient non commun. Ce que vous avez Simon, pour le bâtir, papa passer à Téingaï pour nous Simon. Non. Ils ont la Bible, c'est pas moi. Les magiciens là, Barbie a banni Koussala Bikamwana, na Samarie. C'est quoi le temps où Amoni, Bantoma, Pierre, na Jean, va imposer le boko et pas ya baekoli. Alors, non, où ils ont force mon sous. Force n'a pas été mon sous. Aïe na mbongo. Abambuta, où sont mbongo, oyo, où peut s'engager. Il est quoi, n'a pas pu na tiri mutu. En tout cas, là, soyons réponse à Pierre. Réponse à Pierre, il peut s'engager sengo batata maman. Tout qui ne kotanga ba jeune. Kozala complexité. Kobanga kati. Réponse à Pierre à lobby. Kasi Pierre azongisi lié kende kokufa. Yo na mbongo na yo. Okanisi ete okoki kosomba likabo ya Nzambe na mbongo. T'as la réponse. Ce n'est pas moi, hein, c'est la Bible. Likabo ya Nzambe basomba kamona mbongo te batata ba mama. Soki Nzambe apesi yo, ezali ya yo. Ata okimi parce que mingi awa tozali na bilembo papa Diangenda. Papa Diangenda pesa biso bilembo. Papa Dialungana pesa bilembo. Papa Kisolokela pesa iloko na ye pa na yo. Mingi tokima. Tokomi na poto to batami. Hein? Kokima ngoti. Basoma kango na mbongo te. To yeba yango batata ba mama. To yeba ngo malamu. Et loko oyo papa Simon Kimbangu atia kati na yo ata okimi un jour ekotungisa yo kuya. Zwa exemple ya Jonas. Prophète Jonas
balobi kende na Ninive alobi jamais na kokende na Ninive te azui bato angiake akima kuna na nzela azui mikakatano babwaki na mai ye akanisi tango babwaki na mai akufi akokende mission te même mbisi wana balele tango ezui ye ezongisi ye kende kusala mission na yo kusanza ye na Ninive abima boye na mokili me nakimaki na mboka oyo bazongisi nga lisusu nasala nini asali mosala na ye. Histoire ya Samson toyebi histoire ya Samson basombaka likambo ya Nzambe te soki atie mesali yango. Samson Nzambe atie likambo mpona abimisa bana Israel na maboko ya bafilistin mais ntango akomi na Delila akoyisi ye bafilistin bakangi ye batoboli ye misu bakati ye suki au fur et à mesure bakangi ye batie na boloko suki ekoli suka Nzambe ayokeli ye mawa force ezongi abikisi bana Israel likambo ya Nzambe basombaka yango te basombaka yango na mbongo te batata bamama mais biso baoyo tozali na eloko wana likambo ya papa Simoki Mbangu likambo ya bamvala kokima yango te makambo oyo papa apesi biso ezali ebele c'est pas seulement koteya non ozali na likambo na yo koyemba kosala misala lingomba ezali likambo batata bamama c'est pas seulement venir prêcher non bamakambo ezali ebele kokima yango te mosusu oza na likambo ya mbongo papa apesaki yo likambo wana ozwaka mbongo mosusu papa apesi likambo yo koyebisa malamu yo koteya yo kobondela mpona likambo ya Nzambe basombaka yango te kuna toleki lelo tozali na ntinsana papa pasteur alobi ete papa Simoki Mbangu kianga limokonzi ya lingomba ayebi programme ya lelo tokosala ntinsana tokosala misala na yango mate ya lelo mama na likambo batata bamama bilenge basi mibali misala na yo ya malamu na kati ya lingomba oyo ekolobela yo tes bonnes œuvres dans l'église qui m'a dit se feront témoignage na tango ya pasi misala malamu na kati ya lingomba oyo yango nde ekolobela yo ekopesa témoignage ya yo tolani lecture oyo na acte des apôtres non pardon na Luc pardon lisolo ya Luc oyo Luc toyebi ete ye azalaki monganga asalaki ba recherche na ye mpona koyeba sango malamu ya nkolo na biso Yesu Kristo mais oyo sepesi ngai topartage yango mokolo ma lelo bitango Yesu asilisi koloba na bato makambo nyonso wana akei na Kafarnaumu kuna mokonzi moko ya basoda ya Rome azalaki na mosali na ye moko abandaki kolinga ye mingi mokonzi ya basoda azalaki na travailleur na ye travailleur wana azalaki kolinga travailleur wana mingi maintenant travailleur wana abeli azwi maladi ti alingaki kokufa mais mokonzi ya basoda oyo nzuka nde Nzambe mpe asalaka na basoda oui même papa Simoki Mbangu alingaka basoda mingi même Simoki Mbangu kiangani alingaka basoda même ekolo Yesu alingaka basoda mingi bakanisa basoda bazali bato ya kadi ya pemba non basoda bazali basambelaka makasi Bible yebi bango kolo Yesu mpe ayebi bango donc tomonaka bango mabe te babi mokonzi ya basoda oyo ntango ayoki sango ya kolo atindi bamuta mutu bajuif atindi bango okende koyebisa kolo aya kobikisa mutu na ngai nalingaka ye mingi vraiment mosali na ngai batata bamama
sikoyo tamba bambuta wana ya lingomba bajuif wana bakei pa ya kona biso Yesu Kristo soki okomi na ndako songela esika wana ndenge nini bambuta wana bakende kobondela kolo na biso Yesu Kristo bakende kopesa rapport na ndenge nini totanga bambuta wana balobi tangu mokonzi ya basoda ayoki sango ya Yesu atindi bambuta mutu mususu ya bayuda po bakende kobondela ye ete aya kobikisa musali na ye awa bakomi epai ya Yesu pe babandi kobondela ye balobi ya solo mutu atindi biso azali mutu malamu ebongi osalisa ye tala ndenge baintroduire mutu atindi biso papa mutu atindi biso nkolo azali mutu malamu bambuta alors baintroduire azali mutu malamu ebongo yo lelo likama ezwi yo problème ezwi yo bon totindi bambuta papa kende kolobela biso kende opesa papa rapport bazete ki bazali kokende bana zete ki bazali ko voyager bazali kokende nkama mingi totindi message soki bokutani na papa vraiment yebisa papa ndenge nini yo osala maladi yo tobaka limonga ti kaye koleka boye otiakati titani kosala boye otiakati siko bambuta zete bakobandela ndenge nini epai wana awa toyoki bambuta wana babi oyo mutu malamu mokonzi oyo mutu malamu na ndenge nini na misala na ye ya malamu akontinue alingaka ekolo na biso mutu malamu alingaka ekolo na biso ezali kutu ye moto atongisaki ndako na biso ya lisanga tala témoignage ezali kutu ye atongisaki ndako na biso ya lisanga donc moko te bazoda wana apesaka mbongo atonga ndako ya nzambe esala malamu yango nde ekaki ekikisa témoignage sikoyo ntango Yesu ayoki témoignage wana batata bamama bilenge Yesu ezitaki te totala ngo malamu totala boki kotala Jésus n'avait pas hésité même atunaki te balobi Jésus atelemi mbala moko alobi tokende sala malamu bandeko na biso asetiki bazali kokende bambuta bakokende yo tindi ozali na problème ngai misala pasi ngai kanda pasi ngai misala malamu ya nini osalaka ye mutu amituna lelo tozala tinzani misala na yo malamu yango nde ekopesa témoignage tokotala mingi bakimaka lelo tinzani ye naza nango te batiaka mpe mutu na kasho te kokimaka te ozwa ngo yakaka beta maboko mama kosera alobaka awa compagnie maboko beta maboko le panier circule encore le panier circule papa simoki mbangu kiangani ayebi mutu na mutu ntango na ye soki ozwi te okimaka te soki ozwi kotia mpe fier te soki ozwi kotia fier te ona kotia te bakolia nani akolia mbongo na ye nani akolia mbongo na yo banda to bale koloba baliaka ese basomba bavio atonga ndako nini atonga ndako immeuble kaka koloba balia no botika makambo wana tukola batata bamama yo ntango ozali kotia tintani na yo kotonga mbongo ozali kolobela yango papa natie tintani na ngai kuna na mosala tala kutu mokongo na ngai vraiment makolo pasi natikala tintani bongo tango ozali koloba maloba wana na mbongo wana sikoyo mutu aya kozwa yango akende na pasi na yo na ndako na ye nani aza mayele te ata bambuta yango nani akoya
encore lelo mokonzi oyo asika tata na biso azwi système atieli biso bana kaka bana na biso moko bilenge bozala wana nyonso bozali kotia bana bazali kotinda na mpo sikoyo bokoloba nani aliaka biso nani aliaka tosala mosala batata bamama yango nde ekopesa témoignage malamu epai mopasi mokimba mokala bambuta nde bapesaki tozali mama conseiller awa ayebi moko na moko kati na biso ayebi moko ntango papa kotuna papa mwana na yo te azali na pasi boye mwana na yo te ebongo akoyeba yo ndenge nini akopesa rapport ndenge na ye nini osalaka te nakomba tatali mosantu amen totelema tokondela ndenge nini yo osalaka mosala malamu te yo otobaka limonga te kaye koleka boye otiaka te tinzani kosala boye otiaka te sikoyo bambuta seteki bakobandela ndenge nini epai ya wana awa toyoki bambuta wana babi oyo motu motu malamu mokonzi oyo motu malamu motu malamu na ndenge ya nini na misala na ye ya malamu akontinue alingaka ekolo na biso motu malamu alingaka ekolo na biso ezali kutu ye moto atongisaki ndako na biso ya lisanga tala témoignage ezali kutu ye atongisaki ndako na biso ya lisanga donc moko te bazoda wana apesaka moko batonga ndako ya nzambe esala malamu yango nde ekaki ekipesa témoignage sikoyo ntango yesu ayoki témoignage wana batata bamama bilenge yesu ezitaki te totala yango malamu totala boki kotala jésus n'avait pas hésité même atundaki te balobi jésus atelemi mbala moko alobi tokende sala malamu bandeko na biso asetiki bazali kokende bambuta bakokende yo tindi ozali na problème ngai misala pasi ngai kanda pasi ngai misala malamu ya nini osalaka ye moto amituna lelo tozala na tinzani misala na yo malamu yango nde ekopesa témoignage tokotala mingi bakimaka lelo tinzani ye naza nango te batiaka mpe motu na kasho te kokimaka te ozwa ngo yakaka beta maboko mama akosera alobaka awa kompagnie maboko beta maboko le panier circule encore le panier circule papa simoki mbangu kiangani ayebi motu na motu ntango na ye soki ozwi te okimaka te soki ozwi kotia mpe fier te soki ozwi kotia fier te mpona kotia te bakolia nani akolia mbongo na yo nani akolia mbongo na yo banda to bande koloba baliaka ese basomba bavio oyo atonga ndako nini atonga ndako ya immeuble kaka koloba balia non botika makambo wana tokola batata bamama yo ntango ozali kotia tinzani na yo kotonga mbongo ozali kolobela yango papa ye natie tinzani na ngai kuna na mosala tala kutu mokongo na ngai vraiment makolo pasi natikala tinzani ebongo ntango ozali koloba maloba wana na mbongo wana sikoyo moto aya kozwa yango akende na pasi na yo na ndako na ye nani aza mayele te ata bambuta yango nani akoya encore lelo mokonzi oyo asika tata na biso azwi système atieli biso bana kaka bana na biso moko bilenge bozala wana nyonso bozali kotia bana bazali kotinda na mpo sikoyo bokoloba nani aliaka biso nani aliaka tosala mosala batata bamama yango nde ekopesa témoignage malamu epai mopasi mokimba mokala bambuta nde bapesaki tozali mama conseiller awa ayebi moko na moko kati na biso ayebi moko ntango papa kotuna papa mwana na yo te azali na pasi boye mwana na yo te ebongo akoyeba yo ndenge nini akopesa rapport ndenge na ye nini osalaka te nakomba tatali mosantu amen
totelema tomondela